motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Nikisana numitema Nikisana numitema Nikisana numitema Oh Pambate Alléluia Nikisana numitema Nikisana numitema Mitema ya bato Nikisana numitema Mitema ebikite Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya bato Kwani sio zaka tourno ya kuteka mbongo feza ya kokokate. Metamu milena tekaka na sepila. Maman, eza na roya peut-être ba sombi te, te bunga na bombo bombo. Ba biloko sila banini. Est-ce que yebi eza avantage na yo? Si quand nous c'est que ça vient moto so eza na diplôme, au continuer université te. Na mbongo nini oyo au continuer. Ipsanga yo. Hein? Maman avec le temps c'est comme na moyen nini. Mylène. Mylène. Maman. Yaka. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Vous allez bien? Vous allez suivre. Muka la te pona nini muka ya. Maman, tu es le maman. Vous le savez. Biso mokonzi Fabrice Mola tindi biso. Awa pana bino. Abini. Bon, maman, la bande dit que sur les murs, ça va défiler à l'oral des grands. Colonel Fabrice Mola, spécifique sur le document nous sorti. Le pan déjà voté qui. Donc dans une semaine, il faut bobby ma botte. Oh, nini? Oyo kitelo nini? Nani ateki lupango? Document nani asinyaki? Nateki lupango una ndoto? Maman. Nateki na ndoto. Akana mna nateka lupango na lobi na koteka te. Mama. Likambo nini mkande uti wapi? Mikanda ya kufu. Oto lobi ya ngwana. Depuis 48 heures. Une semaine. C'est bon. Une semaine. Ce qui vous l'ongwete, tu es na makasi. Siko, maman, Mimi nitikanga na yo Maman, biso to ça les exécutions. Nani asine mukanda? Exécution. Mimi mwebi signature nanga. Mama la muka na kunda mujoni na muka. Likambo nini? Sasa na kosa ngala kufa na balabala na kufa ngala. Ebembe na ngenda la bilo kwa. Naenda. Mabi, une semaine. Dans une semaine, Moluka. Papa okosa na liboma. Merci. Na bilo na mokonzi no Fabrice mo okosa na liboma. nous ça va te que le pongo te qui a so. Maman, te qui le pongo so to ebite. To moni mbongo te. Donc, si nous faisons la sangla awa, tozo boya ko te ko te ki amu. Nateka lupango nazala moto te liboso te sima te. Donc kwa sababu bana ngana sema ndike na nateka lupango. Nako. Comment est-ce qu'on peut dire le pain? Est-ce que Mikane a pas lâché sur le bima le pain, tout bima tout le pain, tout ça n'est ni maman. Hein? Tout ça n'est ni yo peut dire le pain, c'est comme Mikane a lâché sur le pain, on va bien moi. Hein? Mama. Balobi na sini. Obi mikande ngo to teki lo pango to libere lo pango so yebisa nga to banda ko sambela wapi. Na mandako mama nzima to teka lo pango to kenda mandako nzima nga ite. Siko yo teki sana so to yeba bona nini mama. Otani moni signature na. Papa siko mikande ngo balobi awa basi. Siko so yobi signature so nini na mo parce que ke so to pango to nini.
mikanda wana euti wapi mamoteka lopango ebimeli wapi ça sert à rien de prier, ça sert à rien de pleurer, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est parce que à quatre maman notre père va Ouais. On fait comment? Mais on va partir, attends. Moi je... Ok, je profitais parce que voiture n'est en panne de Tamboananga. Moi je croyais mon petit kanga. J'attaque. Pourquoi? Mais je ne fais pas les choses. On n'a pas obligé avec le petit caillou après l'équipe va course là. Alors, tu n'as pas qu'à course non? Ah non, alors tu proposes comment? Parce que moi j'ai envie d'avoir une la fille. Eh, maman n'a pas maman tous les cas à peindre. Et puis qui me dit c'est quoi ça? Maman elle est comme ça de la confiance sur le cassé. Babangi, et je me tombe mon poupou que. Et non mon poupou qui je me tombe. Eh, non maman tous les cas, puis tu vas ni, oui aime tu venir pour venir me boyer bâti. Non pas aime tu venir na petite pinailler bâti. Voilà oui. Pas comme ça, tante. Pourquoi on a aussi ton ennemi à la cuisine? On m'a pas venir à la cuisine. Tu vois, on joue des gars de bande de oyer bâti. Tu vois, il va les sama. Mika, oh. Mais nous, à beau, tu vois, il y a des cabos. L'eau, non, ce dame, tu l'eau. Garde l'eau. Gardez-moi, la tkanda. Bakama samba. Nakangi bango bouche. Maman nakangi bina bouche ba solo lango. Tu sais ton rôle dans ma cambo, faut ça n'a pas prévoqué. Sorry, tu sais que l'autre fois t'as créé ma cambo à l'endroit. Oui, mais parce que tu n'as pas de preuves. Quelles sont les preuves pour justifier votre accusation? Je suis des preuves parce que maman je vis ça de mes propres yeux. Ta fille sont en train de parler. Oublie bouche à bouche, pas le barrage. Bon sur le cas. Non, bon sur la tête comment ça va? Ma bibi c'est comme boningo. Ah boningo ça ma até. Tu fais ça mon coup de ta boningo até. Pourquoi pas ça qu'on est là pour ils sont là. Casse-go. Bien calme. Hein? Je sais pas combien c'est quoi. Je vois quelqu'un. Viens, viens va sortir. Viens va sortir. Viens va sortir. Excellent socas. Place ni. Ne laisse pas. Là qui on a vu notre grand frère. C'est ma camozolo baiser solo. Hein? C'est moi qui me dis que tu as qui s'y a pas de manière à nous mais mon colon n'a pas d'acquis. Parce que le bus va t'amener qui est tout. Parce que le corps des équipes est établi. En plus, maman est mort de signer. Donc, il n'a pas de lien. Mais maman n'a mis dans un moteur ma belle makasi. Attends que repas na. Papa mon petit. Papa mon konzana ya kala na kwa bito teka lopa mama boyaka. Aboyaka tayemi. C'est pas tout à fait. Il est biso basoda ba il est biso ba preuve que maman teka lopa ba livre parcellaire makamunyo so. Camarade na yo ti sikoyo. Azondima teki ateki lopa. Abia teki lopa on to bonga. Maman yango yo wala biso mbongo. Beaucoup ya tete ngata. Tu vas teka lopa on tient pas d'accord to teka lopa. Ce qui mbongo ezali. Alexis biso mbongo to go lukesika mususu. Po biso apesi biso une semaine. Parce que yebisanga so une semaine ekoki to kele wapi. Yena munoko na zo ba ke ateki le pango te. Or ba preuve ezali. Ba yena mikanda ba lakisi biso que maman atekeli papa wa mokonzi lo pango. Parce que maman yebisa biso. Oyebe eloko yona lo bana bino bana. Fabrice Mola mokonzi akola zali azala major be azala nani? Colonel. Yeki colonel na ye, il faut y ressembler à ba lo pango ba veve. Et puis maman a bien vraiment tout ça la tête, a zo tek le pango pour le vendre. A somme mususu.
Maman, côté que le père nous a problème, l'autre au cas maman, bon ils a dit. Et ça problème, là le père maman sont balés ça. Et ça problème. A dit que le père maman ils a dit. Bon ils a dit, ça trouve les locaux, il y a des bagages quitté. Il y a mon conjoint le week-end, maman dit que les locaux. Problème ils a dit. Donc on voit qu'on bisangai. Attaque mon colo ya maman na bino na musika na komede nanda. Comment ko sala musoba ndenge na lupango mbala tikela yo ozana eloko te ata lupango vivanga na ya te ngoli so mo continue Fabrice Mola boke na bino na yoki bo sala le problème te ngamo na ya Vous savez quel site? o mo mela ti Attends, mais c'est la zana mbongo. Ok, on peut déjà partir, je suis prête. ouais. Ok, merci. Oui. Oui, papa. Tu sors déjà? Oui, je sors. Vous allez bien? Je te pas vu depuis le matin. Oui, ça va. Ok. Mais sauf que... Bah, je proposais, tu sors avec Mimi? Oui, comme d'habitude. Bon, en fait, je pensais à ce que... Aujourd'hui, je vais sortir avec Mimi. Et tu peux prendre même qui... Même Mimi, Kabongo... Je ne sortirai pas avec vous, messieurs. Ma responsabilité est de protéger Souli. Attends, là tu nous apprends maintenant. C'est l'ordre que j'ai reçu du général. L'ordre de qui? De votre papa. Notre, tu as bien dit notre papa, ok? Ici, je ne suis pas ici pour recevoir vos ordres. Je suis ici pour obéir aux ordres du général. Mais attends. Talanga no lingana bimane. Asoba. Asoba ko mananega. Ti esone mana. Na lobi bien Le bande au foie na yango de lo bima na ye. Loko ni mo tshana. Na tsaka mananega yo tie. Attention. Lo biko bima. Ngala biko bima. Ngala biko bima. Ah, Bona tina bima na ye. Ça ba course ya ça ba bima na. Na tambora biti kana bima na. Ça problème te mimi lelo yo bima na ye. Non, ba parce que les arômes n'ont pas eu Moi na mon conduit on répondre bon souris. mon frère, Mimi, moi je suis pas de Oh, problème. pas de problème. Laissez nous ça là. C'est simple là moi na mon conduit on va course à faire. Il faut ba bima na ye. Ko bima na ye ça na problème c'est ça mon conduit. Papa ba bima ka le. Moi je suis ici pour le général. Sûrement il vient de m'embêter. Abi mani ka yo mkomo ko chuchu za dete mabazwite. Yo makamba bolo ba. Yo baby mani kamba. Ko bima ko tambo. Bon, c'est fini, allez, on arrête ça. Pas de problème, moi j'appelle Fendi. Fendi, Mimi, Fendi, il est où? J'ai derrière papa. Mademoiselle Souli. Alors on va faire Mademoiselle, c'est comme ça, je suis avec vous alors. C'est à moi. C'est bon. Eh, Avec moi c'est bon. écoutez, Kabongo. 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 Je dis c'est ça. Respectez Moussala na yo. Kokota ba sentiment pam pam maté. Kokota ba sentiment ba ordre mal donné té. Ok, Mimi Kabia, tu refuses? Nous sommes en train de discuter maintenant avec toi. Ok, souris, tu restes, tu ne peux pas sortir. Nous tous on reste ici. Mais mon grand frère, moi je ne peux pas rester à la maison. C'est pas. Je mes programmes vraiment et Mais attends, tu vas commencer. c'est important, je dois partir. Le régime maintenant. Mais moi j'en ai parti même avec Mimi Kabongo. Non, moi je crois pas. Je J'ai le droit de protéger mon travail. Je vous rappelle, j'ai le droit de protéger mon travail. Et mon devoir est de protéger mademoiselle Souli. Je ne céderai pas ma place, s'il vous plaît. Il y a un sourire à l'objet sur quoi nous sommes pas nous tous. On reste. Regarde-nous comment ça baise. On reste. Mais pourquoi vous vous avouez? Pourquoi? Les étés que nous sommes papa Kolobana Bino, à Teza Yamabe, il faut bolanda kaka. Hein, papa Nangai? Serment Bino Bosalaki, et ça pour nous combattre le peuple, na biloko na bango. Mais comment Bino Boso kende ko déranger maman wana na banana ye? Quel que soit papa Tina Bino, vous kende ko ganga. Mais en tant que baïmé, vous appelez babo tinde bozana dimi teke bozangi basi na bandako. Boko kende pe kone na place vous kende ko ganga, boke botei maman bena bana matoi maman pekisa bana bati ko déranger baby ben patron lingi te bona boy. Ole boke kone boke ça désordre boke ko ganga kuna, eza malamu te. Maman n'a pas besoin de déranger, pauvre maman Batou. Ana mobile kaza veuve, azu boko la bana na pasi. Est-ce qu'il faut boke ko ganga kuna, boke ko finga kuna, boke ko maltraiter bango? Avec beaucoup de respect maman. Biso na armée donc il bosse dans discipline. Tozo ça va to exécuter au mon continent baki ya moto kenda ki poto sola to avertir bango. So ye mo continent yo yo zo kumisa mo continent. So kwa mo continent tindio ke betanga masasa obo manga. Mais ça loi. Ah, bola kisinga siko esprit na bino. Na comprendre bino siko. On anda ko bobolia bondo za timu konti na banduya tokani namona mutale langate mama nanda kunanga mwana zobela mama nanda kunanga mwana zo sabu loko bino fubo yo ka mukonzi bino subo za ba problème bolu kaka ye sil bobima oti o maya komela o fufu
lokola bino nde botosa kaka ye bozela ye mais mokolo ngana koyoka ke bino boke kogangela mosona bana na ye na ofuna bino bana ye mokonzi mino te na oluka ye achile bino mokonzi ya likolo nde place okende kofunda bino ke bozosa désordre na quartier bobima libana merci mokonzi bobima non mais soki mokonzi nabi bobima asenga explication te bobima so ngolo balika mzela itango ya oloba na ye nzoba nini ye chef na bino nga yawa ya okutanga bakoma bakangu ekoza soyoyoki na matoi na ngaba pena na yoki pena etape mutuka pete bana pete baba vanta pete me pena ndilo ka nda oloba Pierrot to Mimi pio mutazolo babimanye tamba maka azobondela Mimi bisi me abiba bimanika bati babimaka tamba maka. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai ça. Oui. Ngaba pas quoi bon pena ita ko comme on a dit ça peut comme teo oh ba wanga na pete baba ko ka awa Pierrot Zali azali Pengela Pierrot Pengela pena Mimi sur Azanase Pierrot Mimi Ekide Mimi Papa ouais Ekide Mimi Ekide Mimi ba bengo pe Ekide Papa Nabe Ekide Mimi nabe pepio Mon général. D'accord. Beaucoup de gens ont balé. Bon, mon général. Papa. Et puis, ils ont proposé que Bimanaï Balambo et Bani Boni. C'était quel jour? Ils ont quatre à combat ou Bimanaï. Mon général. Hein? Quel jour moi j'étais agressif? Oui. Mon général. Oui. Il y a une carte de combat, Bani Makamba la moko. Oh, il venait à Awad. Je me souviens. C'est juste le jour qu'on était ici, Souris voulait sortir. Et je demandais à Souris, je lui ai dit, bon, local la fin de 10 ne se sentait pas bien. Si possible, ou bien noté, ou bien tout le matin ensemble, tout en bolana, mimi kabia. Je lui ai demandé, écoute, atikaka mimi tambolanga, yoko bimana ote, ngata monzonga yo bimina. Il ne se sentait pas bien. Non, directement, et moi je parle, papa. Directement, elle a commencé à dire, mais j'avais dit tout bimana, dans le sens où j'avais tout tambolana. C'était ça d'abord les langages. Oui, mais tu voulais dire quoi? Mon général, ezaki bongote. Ngai na bimana suri, nde Pierrot epsinga na bimara suna suri te. Suri akende na fendi ngana ya panae ndinga na boyaki. C'est Pierrot qui dit ça? Oui, mon général. Yenda lo bayi bongo. Alors ngana boyaki ba ordre mal donné na. Pierrot, pourquoi comme le putain? Ça pourquoi? Non, je ne mentais pas. Je te pose la question, ça pourquoi? Aussi pour la nuit. Hein? Yo depuis quand Sengo Bimanaï? Elle m'avait mal compris. Non, n'a tout aux questions. Depuis quand Osenga Ye Abima na yo? C'est depuis quand? Fendi était malade. Non. C'est à moi de me poser ces problèmes. Ok? Tu ne peux pas venir directement, tu donnes l'ordre. Non! Naboya likamwa nandako, naboya ngo. Si tu avais un problème, dis-moi. On peut ça ordre. C'est ça? Hein? Moi je ne suis pas bête. Parce que ça va passer. On peut battre, ça va passer. Hein? Parce que Lanzela boye, Ayoki, pour ça, à Souba. Hein? Souria à côté de Mawana, il est passé soulagé. Ok? Mais pas na yo à ça la honte. Hein? Aux à toi, au Sarabango, ordre m'a donné. Ok, Pierrot, je parle. Je vous écoute, papa. Tu es civil. Hein? Maman, c'est bien, je te félicite. À la prochaine fois, ce gars sali en mot, ou yebisingai, on paie sa ordre. On gagne, on paie tes filles. na yebe bana fana quartier que ça monta kimia au clair un problème de l'homme de maman au comité de niveau côté que le pango yebi simba no mi balete il est on est le ndenge na na kombo ya nzambe
Quand on a tombé le boko na ya mwasi likolo. Quand on a tombé le miso na likolo mama. Na yebi makambo wana te mama. Colonel Fabrice Mola salinga G. Poye mokonzi. Baki ko sala mikandelo kuta mama nzambe mabelo watu batambola mabelo bakunda kabiso be ya mwana tina mungu. Na yebi likambo te bano boko bongisa ngai. Mama kamo. Ndenge ko fana mungu na belo kuna mama na kuna familia na. Je monte le pont na yo yebi sa yote. La motembe za sanduku. Vraiment pas c'est Ati momo wapi mama? Qu'est-ce que vous avez dit? Ati momo wapi mama? Kolia mikula kotanga mama. Nateka Colonel Fabrice Mola yaka ko proposer ngana tekele lopango. Mama na boya kanzamba za likolo za ko mona ngai ba Angelu baza ko mona ngai bango nyos na ba Abraham na ba Isaac na ba Jacob baza ko mona ngai na boyaka. Ayi susu mbala mibale. Alors bien nga maman réfléchir nini na yebisi na koteka lopango te eza elembo mobali na nga tikela ngai tika ngopesa ba dete ebele mama makambo kaka nde toyebisi mama azokosa mama tiki lopango mama erreur yo sale ko ngai mama na ngai ngai so mona tiaka ta perike na mukute Fabrice Mola colonel mona na perike na zobleka vous avez perike bwaka na caniveau alors na âge na âge ya perike to yoki nabi merci na leki na pesa réponse boko le pao yoki na koteka na colonel Fabrice Mola mo sale erreur na yo ko regretter ko le lote mama wana mutu mais vraiment ça na ko vanda colonel Fabrice Mola te na so entendre na koloba te okolobani erreur de ça déjà mama na tingo wapi si biso mbo si ça que na tingo na ndoto na deuxième monde mutu lokola kama kambata na âge avancé oyo ata ndenge aza colonel na zimbongo te aya kobotela kama zala mutu nateka lopongo mwana sombi lipapa sika te na kosomba te lamba te mpona selembo naza na mbongo mama aye na mikanda basikomi konga mna teki lopongo natuni wapi signature na nga babi mama osi otekeli colonel bana na botama te na komi kokobunda kuta na kaya boye te mais oyebilika nga nazala makambo koloba te mpona moni koyo oyebilika na ndimi te bana bakobaka koloba eko ezobomba ngo osusa Je sais que tu n'es pas mioche, tu as dit. Et tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas me dire que tu n'arrives pas à comprendre ce que moi je suis en train de sentir au fond de mon cœur. Fendi, jusqu'à quand tu vas comprendre que je t'aime beaucoup? Jusqu'à quand tu vas comprendre que je ne saurais pas vivre sans toi? Maman, il y a des bossos, les alliés passent pour nous naïs, n'a comment on baille naïs. Parce que awa, n'a pas là qui nous sent là. Il y a des mamans de côté. Puis il y a des balais, mon conduit à la matata minki. Azara vraiment tata, azara matata makasi. Okoma mwasi na ngai na koma mobali na yo eza eloko yo nde balobaka na lopoto ke eza impossible ngai na yo tokoma mwasi na mobali seke na kobima mosala na ngai bamouvement nyonso oyo okoma osala awa miso ngai banozala be nsima na yo eloko mo mpe fo koyeba nayelaka awa kobatela yo na kobatela papa soki na koti na makambo ya bambili ngambi lolenge ozolinga wana en tout cas mosala nde kokufa. Qu'est-ce que tu appelles Milingamina? Parce que mon père est tricolique, parce que moi je t'aime, c'est ce que tu appelles Milingamina. Est-ce que tu peux me regarder vraiment droit dans les yeux et me dire que je ne te mérite pas et que je ne suis pas belle? Maman, ngai ba sentiment na nyonso déjà comment on a comment on a été makoti ba formation makasi ba sentiment tanga mi makamba basi par-ci par-là ozo moso otiki ozo moso otiki ozo moso otiki
En tout cas, ma biloko on est à la source de mon déjà. On t'a déjà dit qui tu es. Merci. Non, je vais juste savoir si on t'a déjà dit qui tu es beau. Ce qui est bien, on m'a dit ça. Est-ce qu'on t'a dit que tu as une très belle taille qui impressionne de femme? Et... Não, que tem. Nalingi nyonso lelo nde nobeto yo ndinga uto selo dantra yo kasi chona ndo bete ngana tika ku kansenga na lemba ya ka lelo no beto propre no be batala pardon yo ndinga ba be nzambe osenga pardon ngani nzambe osani pardon bino ba nzambe bino bosimi ba balo simba ndingi problème teke ba lelo na ipona beto yo betanga male yo mona moyo na banda ke male yo mona omona biso bakula nde tomema ngambu na zinyo mpona bebi ok pantalon na yo eka liboso nayi koloba te atoke Bajar a mis pas le coup dans la vie. Avec sa peau, sa façon de parler, sa taille. Donc, il faut que l'union soit dans mon année l'eau morte, on a le baka, que Alana Oyo mère, Oyo la lingite, yé pas la mère exacte. L'union sur la ligne tellement ma case. Soupe mademoiselle, est-ce qu'il vous parle? Oh my god, je parle de Fendi Bakashika. Donc, je suis tombée amoureuse de lui. Il est tellement bien, il parle bien, il a lèvres naïe, j'aime, il a des sourcils naïe, il a ma toile, lèvres, quand il marche, donc je rêve, des fois, on a la petite voile, il y a la petite veste, donc il comme le film de Bala, nous sommes naïe, sans frère. Au moni, mais comment est-ce que je parle, toi tu restes bouche bée, sentiments? Désolée mademoiselle, mais je ne suis pas là pour parler de votre vie privée. Excusez-moi. Oh. Je suis là pour accomplir mon devoir. Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Tu n'es pas statue, tu n'es pas un animal, tu parles avec... Pardon, hein? Bon, donc nous sommes dans le banana, c'est comme si dans le banana, ma casa, attends que ma casa, on peut bouger, t'appelles ta mandame. Dans l'obé, ben la style ici, on fait des pécas qui c'est comme si tu as un problème avec moi. Question, t'es aux autres poser ma question. Mais comment je vais te poser des questions? On s'exprimer, yo moko. Mais tu es là? Attends, s'exprimer, nga moko, yo zan la chose, elle a rappelé, oui, yo certainement le compétit, fait nga zan madame, toi, ça ramène ma belle. Mais tu dis... Comme je venais de vous parler, mademoiselle, je ne suis pas là pour ça. yo lokaka eloko te
olukaka eloko te nazoyozonga mokani na bibrosi yango na nsima ndako mpona olukaka biloko te karte nde oza nango mama namona ete namona oyo oteka bandi osenga basomba kima na kina mona te Mokande Boaboy. Une semaine et l'équipe, 48 heures et l'équipe, 24 heures et l'équipe. Ndeka bo lati boye mutu azwa ton ko tanda kwa nate bobima kaka siko baba sek na mutu na yenda sima toke likambo ngo tino nazo comprendre te lupangu na ngai moko nateki lupangu te nasini mokanda na mutu te likamni kobenga nga lokola mama biso tozwi ordre eza ordre au colonel Fabrice Mola pesi biso donc aba zo bateto longwa toke est-ce que ezalaka ateki lopango na ndenge bino moyo kobisa luango ya kongo ezalaka bo ato le kongo eza pays moyo osakanaakolakisa bino oyebi yango te okoyebi yango te eza fraction deja koyaasiyo monango osenga na mokonzi balongolo awa batia na affectation mosusu donc bachange affectation parce que ngai na yo awa na ndako oyo nde makambo ezokende sudenti ok nakoki koleyoka ngai nakoki kolingana mona bozoba oyo ezolekawa te momona wana moke akotindaka ngai nayaka nalingela yo ye mpe alingaka yo na misu na ngai nakomona makambo nyonso oyo en tout cas nazali tuna esengo nango te nini wana question opose nga tozotuna Ah bon? Tu continues? Tu as entendu ma voix mais tu continues? Oh, fais-nous un soldat. Tout ce dont moi je t'ai envoyé de parler à Mimi Kabea. De lui dire que je l'aimais. Tu sortais avec Mimi Kabea et toi tu refusais. Que tous on a fait ne permets pas de m'évader. Toi tu es qui? Nous sommes peut-être chez vous. Je ne suis pas ton ami de A. Quel et deuxièmement, sabotage! je ne suis pas ta boniche. Et je ne suis pas sous tes ordres. Mimi déplacé pour que Oya kotiaka nga mosapi, kotiaka nga mosapi te Pierrot. Et ça m'a dit moso pe suka. Très bien joué. Nalobi le moi awa. Écoute. Le moi awa. Je vais vous montrer que je suis le fils de cette maison. C'est vrai. Je vais te démontrer avec ta têtutesse. Avec ta têtutesse. Je vais te faire du mal maintenant. Et je suis le fils du général. On va rien me faire dans ce pays. Nous sommes aussi marrants à Boko Azate. Et on verra. Et toi, tu as joué à l'ironie pendant que moi, je te faisais confiance. Tu as été hypocrite. Tu as gardé tes sentiments pour ne rien dire alors que tu sortais avec cette fille. Bah, ebisa biso la formation. Et là, on est sur mon compte pour ça, papier ça quand même ici dans ma tête. Le Pessina. Bah, ebisa qui est pour la zala camoureuse, à kaka mobile na izadinai. Yango boyaki. Mais faut y bello comme moko. Soda ko fa ko bilo wa misato. Mbongo na ye. Moi si ye. Nde ba lo barake. Ndika ko fa na mobile na moko. Yango wana bazaki na chance. Ok, c'est noté. Et on verra. Je te dis on verra. Non, la question on continue à bien le loi. N'importe quoi, vous abusez, hein. Vous abusez la casse. Maman.
Jamais, maman. Maman, tu sais comment le jour rentre, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. On est synonyme à la population. Synonyme à la peuple. Ah, ça me la raille. Ça me la raille. Ma belle homme doit assommer qu'on a passé. Nzambe, akata lopango aliamela watoni. Tukokende wapi epai ya nani? Est-ce que je suis pas belle? Non, fait partie de critère il n'y a pas sur l'ingaka. Non, Fendi, qu'on se le dise, dis-moi la vérité. Le problème c'est ça dans ligne. Fendi, il y a un problème. C'est juste parce que tu as peur de mon père, c'est ça. Fendi, je te parle, non? Est-ce que non, c'est difficile? Fendi, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me comprennes? Je te dis, tu sais bien que je t'aime. S'il te plaît. Mais pourquoi tu restes bouche bée? Ah, s'il te plaît. Vraiment, ça n'a pas si ma casse. Hier, Fabrice Mola, quand on botte le parc, le modèle, on a bien fait son bon côté, l'autre, on a botté le parc. Dans la place, comme là-bas. Hein? On a fait chanter le bon bac à on a eu vendre. Yanga était, ya Marie-Louise Matondo. Papa Bernard na yimbi muta somba place. Papa Bernard na mona comme ça, bah ya Londres. Ah, bah on plus 44 ans. Bayaka wa ba somba place mais maman so telenga na mingi. Non là là là, ma casse na moustiquaire. Et on va comment? Ça n'explique pas, nous comprendre que bana jour ya kana ndako na expliquer quand la vie na teke na teke ni était maman Fabrice Mola o mama za o la toki pone la teke ya makambo na zo mona tena ko loba la teke maele sosi soki na zola na kikuko la kasi yo sosi so na kola na wese ata mobali nga tikela nga eloko malonga te mina zaye kola na ndako ezipa matambule beti mama beti ya na ko fola te tete polisa kate polisa na wote papa ndako batika ki bona na kana mala mnala ata na matanga kinala la ya makambo awa kola te ngai awa na kana ngai bien mabango na la sa ngobo e comme na la nzala mina zanga sika olala te na sika ba na mama mama mabete ngai papa bana mayimbi bana mama tondo batikila nga place ya kolala mais kisasa bandeko bango baye bakoti locataire
on est là quand tu n'as pas de qui met la balabala au Zambé. Madame Nangela na tomba mundu. Madame Nangela ne comprend pas. Kuna bakubuka ngo c'est trop ça. Bakubuka ngo comme ça basali la yo attente moko mwanda ko moko veille puis ubanda kuyamba ba camarade. À des fois si vous sortez la nuit beaucoup ya kaka budali tu vois mais pas des hommes. Si je t'attrape avec un homme, Musée, nasema moya guérisi ya basoda ipona. Pas à me soigner d'été. Musée soyez pour la. Et cada kuna este armée c'est pour toute la nation. Na armée tuzali na bakongo, tuzali na bato bandundu, tuzali na bamboshi, ba dikonu nyoso. Udo mulanga bwani. Hein? Udo mulanga bwani. Udo ni yeli kabu. O sécurité na parole na za kuluka. Hein? Ele kunina mabe. Udo mulanga bwani. Udo mulio. Udo mulanga mwana pole. Mulio te musi. Nongwa pembeni. Ndo. L'armée c'est pour tout le monde. Donc tout ça c'est au tribalisme, les badouba comme ça, les bakongo comme ça. Non. Sauf que chaque doctrine, bazalaka na amour na bango. Baswahili bazana bulingo na bango, bakongo bazana bulingo. Voilà. Ok. Ici, au côté de la voiture, il y a awa. Hein? Les tours de la voiture, il y a awa. Comme ça, yo, kubanda kulala, wasoka kwa voiture. Oyuba kimwashi na yo salini. Ah, vous ça C'est ça, on est au hôpital. Bon, quand tu es dans le Kokolo, mais tu as besoin de moi retard et on va se checker dans la mort. Je vais la prendre pour nous sur ta bottine en moins la paire à 50 000. C'est ça, on va sur la 300 000. On va pas être à 500 000. 500. Bon, yo, moi, c'est un beau temps. Moi, je sais que tout le monde est comme ma bête. Mais le funguli miso la kula zundu. Utiaka ye miso. Na kupoma yo. Usekili kama mwana. Mungu mnafuta ko. Mungu mnabenga. Olubaki ni Osonula na osonula. Yo kusonula na madame mwana suka. Osonula kani? Atele maki kote na wale osonula telefone na madame alikuwa tu mwana ya watu na mwana. Na bingi mwana zali. Je sais nga je sais que tu vas dire yo yebiseye nani bishalele yo. Hein? Papa ça li bonté, yo ça li bonté. C'est quoi ya momi? Toi tu deviens fainéant. Hein? Diku kanga pe mon coup papa tala. Fungola. Relax, relax, relax. Oh papa, soko ba beto ni kufu mona li bongoke. Bon, yo, soda pa mwana nanga. Na mwana na soda, quel égal. Ngabukuti. Usala kapana nga. Aluba na mwana nanga pe soda. Soda. Oyebita ko kubenga na yoke na musala. Baby, tout changer, hein? Tout changer soda. Non, le temps bosse en haut, le nez bansa. Misu, hein? Pourquoi les gorodo? Des fois na kata te bansa. Il faut se coiffer. Être mieux. Yo soda nyo la ti chaînette. Soda wala ta ba chaînette. Eh baby. Ah papa. J'ai des chaînettes moi. Yo di faut la ta pour ça mon compte. Soda ta la banque. Abonne là-bas. Toi, je t'envoie chez le colonel Carlos Osvaldo. Ubali ya Mama Diane Okamba. Tu la connais? Ok. Va là-bas, dis-lui, le colonel Fabrice Mola a besoin de son argent. Ah, vous êtes. Ah ben,
Hein? Pourquoi à vous autres, à moi, tu regardes la fille? Ah, mais là, il y a un bon moteur. Il y a un bon moteur. Mon côté à l'obit, c'est comme mon père. Oui, il y a un bon moteur. Vas-y. Vas-y. motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Oh, 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 oh. Bambate, alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite, alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, ambate miteme bikite, ikisana numitema ya ba Kristo, ikisha mitema ba yenge bene, ikisana numitema ya ba bato na yo, pambate miteme bikite. Allo ikisana numitema, ikisana numitema, batela motema na yo esale makambo ya Yesu, esale la bato mabete, basusu tozobenga bango bateyi, aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati, lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi, ambate miteme bikite, basusu tozobenga bango ba profete, aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko, nini kaka bato bapesha bango mbongo, pambate miteme bikite, bikisana numitema ya bato, bikisha mitema ya ba Kristo, bikisana numitema ya bato, naleli motema moteme bikite.